Vota na Jordan toi Ivan TV. Vota. S'abonner na yo ya. Vota na Jordan toi Ivan TV. Vota ko sepela. Vota na Jordan toi Ivan TV. Vota ko mona Bagage ezaliawa. Bonjour messieurs, le dan, bonjour à vous tous qui nous suivez partout dans Mokili Mobimba. Naibike, Boza Ebele, Bola Nabiso, na États-Unis, na France, Belgique, staff Nyons O, Bozalaga na Angleterre, Naibike Boza branché connecté, na ba chaîne Nabiso et Sarabino, ba actualité politique sur la République démocratique du Congo, Boebike, RDC, Eza Mboka Moko Malamu. Muto sala na makasi na epo koma congolais azate eza grosse na nzambe ndati ndabiso tokoma ba congolais mais tokomi ba congolais batu mosusu na ba intérêt privé na bango bakomi ko chikote biso fimbu biso ba peuple biso batu tokomi saka bango wana bakomi komona na biso lokola batu moko tozanga eloko e ambolelo toza awa na kati ya Barumbu précisément na Bokassa na parlement de Boeza croisement entre Kabamba na Bokassa toye ko kutana na ba combattant to meka ko sala état de lieu par rapport ya ndenge politique ezoleka na kati en République démocratique du Congo binonyo soboza na Belgique France Finlande na Suisse bozala wana bo comprendre nini tozoloba makambo eza ebele mais eloko ezaka moko groupe moko ya batu balingi ba mettre chef de l'état en accusation ba kangaye ba tie na boloko po a violer constitution peuple bazotala été yango to komeka to discuter na président ya parlement ya place na besimino adresse a expliquer biso eloko nini ezoleka na kati ya mboka na biso ndeko mbote papa journaliste awa toza pi ngai na utikolo batoza na zando mais yo mukolo mabele avec beaucoup de précision. Non, à Tozan Kabamba, croisement Bokassa. Na parlement debout, docteur Etienne Tshisekedi. Moi, je m'appelle président Mandela. Président Mandela, na moni oza na base moro munene et salemindeni pour na base aboepo IDPSP banda bozo pouvoir bolala. Non, IDPS solala te. IDPS eza peuple congolais eza base. Base nde IDPS. Base nde IDPS. Oui, base nde IDPS. Donc ce qui base IDPS existait. Mais oka ke to sala nzembo moko to ebisa Fachi oka nini base nae. Lelo Fachi comme président de la République, Fachi oka peuple nae. Fachi oka peuple nae. Tout ça plus beaucoup d'actualité politique ezoleka na kati ya mboka na biso. Moi na mboka Martin Fayulu na ndeko Théodore Ngoyi basangani balobi bazo mettre le chef de l'État en accusation devant le parquet près de la Cour constitutionnelle pour le chef de l'État par rapport à la nomination de magistrat ou bazalaki ba juge na Cour constitutionnelle ba noma bango ba magistrat na Cour de cassation ils ont violé la constitution bino boza ba parlementaire debout vous discutez plus beaucoup la politique au quotidien point de vue par rapport à la réaction ya ndeko na biso oyo ami bengi bongo avocat ya des juges oyo baboya ko prêter serment de Théodore Ngoyi. Merci. Biso to sepeli makasi, biso IDPS to sepeli makasi na déclaration ya ndeko Martin Fayulu. Parce que l'air biso to zaï koloba na peuple que Fayulu aza mutu FCC, bazaï kondima biso te. Mais comment expliquer les deux juges bazaki na cour constitutionnelle, Martin Fayulu ake na cour constitutionnelle. Bakati makambo balobi que non Félix Nda a gagné une élection. Martin Fayulu a bengi ba juge wana bakabiliste. Mais chef de l'État, aza garant de la nation. Azui a nommé ba juge wana longoli bango na cour constitutionnelle atindi bango na cour de cassation. Mais monsieur Martin Fayulu azui a koloba que non chef de l'État violé constitution. Oui, biso to sepeli parce que bakeko sa l'alliance au vide de tout le monde, na FCC. Qui est Théodore Ngoyi? Théodore Ngoyi aza kabilisa munene ba congolais nyonso basanini bayebi. Kaza kabilise Fayulu ake ko soutenir ye sotali même na kati na bango na kati ya Lamuka okomona que quelques membres na bango la Lamuka baza contre décision Fayulu asanini azui mais ata ceux qui baza contre décision Fayulu azui Fayulu a la question au vide de tout le monde que non aza membre FCC biso IDPS to sepeli makasi parce que ba peuple ba pesi biso siko de leur raison que Fayulu aza ko travailler na contre FCC. Bino IDPS vous sepeli makasi décision na bino en tant que parlementaire debout ezanini par rapport à la réaction. Non, biloko balobi ezala Théodore Ngoyi ezala Fayulu que ba ko accuser chef de l'État ba destituer chef de l'État eza ba aventure. Il faut baye baler bazo sala biloko na baye bake Félix force naye eza peuple naye.
Avant ya kosala eloko nyonso bakosala, il faut pas réfléchir plusieurs fois. Parce que biso IDPS toza machine ya politique. Toyebi ke eza nango makelele ya pamba. Mais o biso to sepeli, toyebi ke non Fayulu ayebisi ba Congolais nyonso ke non aza na service ya Joseph Kabila. Très bien. Très bien, chers téléspectateurs. Vous nous suivez partout dans le monde. Vous comprenez un dingue président a expliqué ce qui s'est passé entre Ndeko Fayulu et Ndeko Théodore Ngoy. Mais le Théodore Ngoy, na conférence de presse, n'a tout une question de curiosité pour nous. Mais il y a aux avocats. Comment ont eu cette possibilité le chef de l'État, qui est chef de l'État devant les deux chambres, bafouné na cour constitutionnelle devant le parquet à cour constitutionnelle pour mettre devant la barre. Il m'a répondre à l'objet avocat, il y a deux magistrats wana. Tolingo expliquer bisobino ba besoin na politique. Est-ce que ba avocat baza peuple ba juge wana ba koza na ba avocat na bango soki que le chef de l'État a salimbeba bango ba mettre à la barre devant le jugement. Papa journaliste c'est logo da koye biso ke ezama ya moto etumbakela mbate. Toyebi ke biloko wana nde bazo sala baza na service FCC. Ce que l'a dit même le secrétaire général au Kissé Kabouya, Azaki clair lelo. Alobi ke toyebi ke bazo utiliser Fayulu na Théodore Ngoy. Mais batu baza na simelo kwa neza nini FCC. Pona ko destituer président Jean-Marc babandaki na Jean-Jacques Mamba. Mutu MLC mais FCC basanini ba utiliser. Ndio moni FCC ba utiliser Fayulu na Théodore Ngoy. Biso toza kunate, biso tovandi tozozela bango. Et rentrée parlementaire ya septembre, eza opesi moi jupe tchena pocha sanini. Akena. Mais eza palais du peuple. Biso nde totindaki bango na palais du peuple. Toza capable okende to solola na bato biso totindaki na palais du peuple. Boza capable de solola bato moni que la violation toujours il y a hémicycle la palais du peuple. Bon fondra déjà bino IDPS que bossa la violation il y a hémicycle la palais du peuple. Mais oyebi ke biso IDPS lit na biso bandaka les alliés non violence. L'air tozo kende na palais du peuple les apoto kendo ebisa bango ke totindaki bino kuna te popo kendo sala babuzo bobo sala. Il faut que le peuple bazo souffrir. Chef de l'État outiko yamba ba député ya ville province à Kinshasa. Ayebisi bango bomoni sécurité na ville province à Kinshasa. Pona nini te boko proposer ba loi pona kosilisa kuluna. Musa na bino eza kuna. Oh monsieur boy non. Il faut basala musala. Comme bisonde totindaki bango kuna, il faut to kende tout soit to ça que boko à partir de boko ta souté. Wana bolingi ba du sous dans parlement. Non. Biso to yiko na boko ta souté c'est pour to kende na idée il faut pas dissoudre le Parlement. Oui, mais on a vu que la Constitution est le chef de l'État qui s'est dissoudre l'Assemblée nationale. La Constitution est le peuple le pouvoir. Il y a quelque chose que ça ne va pas parce que le peuple est souverain primaire. Ceux qui ont dit qu'ils ont pété. Ceux qui ont dit comment Ndeko Théodore Ngoy et c'est réalisé. Soit c'est réalisé, réaction à bino parlementaire debout na minute de cause à la nine. Non, et ces réactions na biso ba parlementaire débouté. Mais ces réactions ya ba congolais nyonso parce que Félix Tshisekedi lelo aza président de la République ya ba congolais nyonso. Problème na biso tozolo baboyi. Toyebi ke eza makelele ya pamba. Biso tozozela bango ba pese biso kutu na date na jour bango ba kosala. Bango bazozela parlement izonga. Kasi yango nde biso pe tozela bango eza biso pe tozela biso kutu tozo sambela nzambe bazongisa yango ata lobi mais wana na moni kuna bagarre ekozala makasi non bagarre ekozala te biso nde totindaki bango na nini na palais du peuple biso nde tokosaleke bango bakota sute parce que basakanaka na mokonzi mboka te. Ndeko Martin Fayulu a aussi à l'étranger où il a passé plus de 4 mois tomoni kokoma na ye au nom balingi basala réforme. Il y a une institution, c'est ce qu'il a dit dans le discours de Sainte-Thérèse. Baké kuna na Senko et Simbité. Le lot moni susuna Théodore Ngoy. Est-ce que Martin Fayulu ndenga kendaki na poto wana akenda solo te na ba décideur ba to pe ba Francis Félix wana. Merci papa journaliste. Eza participé mawa. Etienne Tshisekedi wa Mulumba zai koloba boy. Une fois IDPS au pouvoir, opposition coexistait na Congo. Lelo ya ngonde tozo mona lelo. Ndeko Martin Fayulu a sali 4 mois. Il y a confinement na poto. Atikali kokuta natana chef du quartier te ya pays moko. Ah mais il ndeko pas ndeko Zela na président Zela. Yo zalaki na poto te quand même. Mais papa,
auti poto azaki na s'intéresse apesi bango rapport nini parce que biso l'air Etienne Tshisekedi azosa la diplomatie même Félix Tshisekedi azosa la diplomatie ce qui a koya yebisi biso ke non nakutani na mutu boy même bandole que même na ba média international mais ye akutani ata na ndundu ya Belgique te donc akenda na kolia kambala mais avant d'aller na confinement. Très bien, téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde. Il y a président, il y a parlementaire, il y a parlement debout. Il y a entre croisement, il y a Bokassa, na Kabamba, yo Kenda Poto Kalobosa na Kishasa. Et ça, on a sujet Toza Awana président a expliqué biso les lots. Et tombé bien pendi na zuyo na yoki aux hommes de vibration. Ndeko Gilo ba nommé inspecteur pour la finance. Toyoki qui na banque centrale mbongo bungi belé. Par rapport au pending bato bazo bunisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bako isaé. Na par rapport au ndenge ba peuple congolais pe bazo zela dans les jours à venir et senge kota na kati ya population. Misolo kuna ezo bunga et banda ko bunga lelo te pendant 18 ans. Bino bozawa na bazawa. Réaction na bino ezani ni pombo retonga na misolo. Misolo so ezo kota te moye batonga ezate nini ezo salema kuna na kati ya banque centrale. Merci na mutuna kitoko. Chef de l'État a nommé inspecteur général de la finance. Ayeba ki pona nini a nommé l'air matata ponyo Bruno Tshibala baza ba premier ministre. Et loko nini baza iko sala. Ba votaka ba décret loi. Ça veut dire bako kendo sala audit na DGI na DGRAD te. Parce que ceux qui FCC baza manifestation bakobenga ba DG ba société on a batindela bango mbongo bakaboye la population ba na ba manifestation na bango. L'air Félix Tshisekedi aye akati ba décret loi wana a nommé inspecteur général de la finance. Inspecteur général de la finance a bandi banquette na banque centrale. Ko banda mois de janvier depuis 2018 mois de janvier. A bandi banquette mais oyoki monte mbongo ebimikuna à peu près 45 milliards de dollars. Mais Namboka Nabiso 45 milliards de dollars. Mais Mboka Nabiso toza capable même il y a un chômeur bafuta kaye par mois. Il y a un biso to soutenir mon konzamboka toza na simanae. Parce que Fachi aye na idée à kobongisa Congo, ya ko pese biso ba congolais ya kolia komela, ndia pese biso gratuité de l'enseignement, les lots aux relations de santé. Siko Fachi asala inspecteur asala na mani soit justice ça na mani. Non, justice sambo kezo sala musala. Vital Kamerhe ayibi mbongo à l'État, bache na prison. Bango siko. Mais choki uyo yibaki mbongo à l'État. Place no eza na boloko. Président Félix alobaki boy, ozala massa nanga totanga na yo, mwana mai nanga, osali mbeba tu vas en prison. Soki oyibi mbongo à l'État. Ozo kende prison. Mais il paraîtrait, selon un rapport, il y a l'inspection générale de la finance, ministre de la finance soit allé pendant 18 ans, à côté de ça, effectif, il y a la banque centrale des zones, et comment on bord moro ya COP. Donc, bagozo individu le banda, les dollars, bloqué pour bon qui na circulation té. Muto per gouverneur à la banque centrale, to yebié, gouverneur à la banque centrale, c'est lui qui gère la banque au quotidien. Bino ba parlementaire debout. Soit bino ba peuple congolais bosengi justice asala na ye nini po mafia wana izana kuna na banque yenda permettre yango selon les informations il y a enquête euti ko sala makuna. Merci. Facha yebelo kwazo sala. L'air chef de l'État a na pouvoir aboya ki kolongo la gouverneur ya banque centrale. Atika ke parce qu'ayeba ke audit erosanin erosalema. Et l'air audit bandi au sala musala et à kozala yako kangama parce qu'a détourné mbongo ebele à travers le ministre de finance non so baleki na pouvoir na bango pendant 18 ans et zambongo à peuple congolais. Tu peux imaginer que pour bana ba congolais batango fele et zo senga biso 2 milliards de dollars. Mais bazo tourner basé de tourner 45 milliards de dollars. Ça veut dire ceux qui mbongo na na trésor public. Même na université kozala gratuit, soins médicaux kozala gratuit, donc on risque coûte même courant na mai congolais futa gratuité parce que mbongo mboka na biso ezebele. Au moins le chef de l'État ou tu repères sa meeting de bakanga ba port privé nyonso. Pendant ni bakanga ba port privé. Oui, bakanga ba port privé nyonso on a tra et souffle mais kuna ba port privé wana ba congolais mais wana usala na bisiko bakay na chômage. Siko donc secteur privé ko vivre. Mais c'est ça état de droit. Yangonde to bundeki pendant 38 ans. Au Ibelo quoi l'État, justice et au Salam Musala Bakangyo, au Fongoli port privé. Mais comment expliquer Kabila ça fait 18 ans en pouvoir? On a 13 sociétés à l'État.
OK créer yango ba port privé pour na koboma société à l'état et kosimba te faji tellement kaza mwana mboka za na makila ba congolais aya lobby ba port nyonso na sanini e kangama onatira bazongela nini musala na bango mais na ba port privé na ba congolais banda osala kuna mais ba congolais bazo sala est-ce que baza ko futa pas quoi l'état est-ce que bazaki na document à l'état parce que état des droits et ça respect des textes ceux qui osent na respect des textes au respecter au kosala musala na Congo. Très bien, téléspectateurs, vous nous suivez dans le monde de Bozo comprendre ndenge mais moi namboka ko expliquer biso ndenge makambo ekoleka pe wana na ebiki eshusuke po misolo soke ezate moye to tonga Congo ezalité moye batie biso ta mu lumière ezate misolo ifo ko takana kesi ya l'état ezamwa conseil soki yo papa na pesa éducation po oyo wana obanda ko yiba mbongo ya ba contribuer ba congolais place na yo yebi okolanda ye wana ngai na selika commentaire na lobi kombo ya mutute bino IDPS boke milice kuna ba ofunda bino lisusu na pouvoir bino lisusu na milice boza vraiment makasi hein IDPS mais makasi vraiment milice wana kuna na bino boyebi yango nde non problème ya ba milice c'est toujours FCC bino botiko kofunda ka FCC mais yo kaka sina expliquer yo en coalition nde bobenga na ba français en coalition bon vous ne supposez nini lisusu FCC non c'est toujours FCC et c'est on a biso ezanini population congolaise va comprendre que FCC nde bazotelemela ba idée chef de l'état makambo ba milice IDPS tozana ba milice te IDPS tozana ba combattant mais ba o baza kuna na Kingabo non mais lopango ya Kingabo no yoki keza Olive Lembe au monique eza babilo ko ebelo ezo salema alors nous sommes au courant ya ba manœuvre tout ezo salema et problème FCC ngo bazo lukande mutu ya Félix Tshisekedi mais bakolonga Félix te parce que Félix aza ya Nzambe mais tozo kene na bango malembe milice na bino boyebi yango te non ba milice baza ba milice ya IDPS problème na bango ezanini sotangi na constitution article 190 ezoloba ke soki même oza la président de la république oza la civile oza na droit ya koformer ba milice na kati ya mboka soki oformer ba milice na kati ya mboka eza haute trahison mais tandis que pour na ko destituer chef de l'état il faut chef de l'état sala haute trahison ya ndo moni FCC ba dembeli na likambo ba milice ya Kingabo mais tandis que biso na IDPS toza na ba milice biso na IDPS toza na ba combattant na ba combattante tobundi pendant 38 ans d'élite totikali ko sala ba milice ceux qui ezaki pona kozwa pouvoir pona manduki mbele to simba manduki kala mais lelo tozui pouvoir na biki ya 100 francs na papier duplicateur ya 50 francs et puis pouvoir ango tobotoli yango na maboko ya mutu asimbi munduki mais pouvoir ango bozui pouvoir ango bozui na biki ya 100 francs na papier ya 100 francs mais yango na chef de l'état comme ofele na constitution yango moni Théodore alobi fa komiseti na suka non ba congolais nyonso bayebi ke monsieur Théodore Ngoya aza kabilisi ya munene passer moko wa lukuta ba congolais nyonso bayebi problème na biso ezanini eza ba aventure bazo sala mais eloko biso to sepei nango Fayulu lelo alakisi ke non azaka na service ya Kabila ndeba ke ko sangana na Théodore basala ba bêtise na bango d'ailleurs biso tozo benga ngo bêtise mais to ebi ke eloko ane eza nango ni le sans effet parce que ko sala eloko moko te Félix Tshisekedi aza chef de l'état ba téléspectateurs ba Hollande biso dans le monde même na Congo na Est, Nord, Sud, Kivu, ba Hollande biso tolingi bino ba toza na connaissance na politique ou expliquer ba téléspectateurs procédure pour ba kanga chef de l'état ba yana devant là-bas ba sambise si vous avez une bonne mémoire soit toza na connaissance nango pour biso totuna rara mitune pa na bino pour bino bo pese biso biano ou expliquer ba téléspectateurs au talaga na caméra kuna ou expliquer procédure wana pour ba arrêter chef de l'état pour oyebi makambo itikala osala na mboka na biso tozaki na basoda moko so lobi mundu kiso sali boye mais lelo toza quand même na temps ya démocratie makambo na expliquer ba bo bakoya balobaki non parlementaire de moko lobaka a expliqué comment on peut arrêter le chef de l'état. Non, c'est simple pour na kokanga chef de l'état. Normalement constitué lobby pour na kokanga mokonzamboka, il faut mokonzamboka ça la haute trahison. Mais depuis que Félix Tshisekedi a na pouvoir, atikali ko ça la trahison mon côté. Mais tandis que Félix azo ça la makambu ya malam. Tellement bato FCC basi ba message na moyibi, na makambu mabe. Ya ondele bazo mona que Félix a na bonne foi. Nazo peso exemple moko. Constitution Mboka est promulguée depuis le 18 février 2006 par Joseph Kabila.
Article 43 et lobby bana ba congolais faut batanga nini ofele. Mais Kabila atikali ko respecter constitution te. Est-ce que bakanga kaye? Est-ce que bamema kaye na cour constitutionnelle? Bamema yete. Mais Félix Tshisekedi a lobby que non tozo ça il a quand même constitution. Article 43 et lobby que bana ba congolais batanga ofele. Les lots classe c'est ça ofele. Ça veut dire Félix a respecté la constitution Mboka. Kabila ndi a respecté la constitution Mboka. Pour na destituer Mboka, il faut ça la haute trahison. Mais depuis que Félix Tshisekedi a le pouvoir, non, ça la haute trahison. Qui doit faire les constants si le chef de l'État fait une haute trahison? Pour moi, place on a confusion, ils ont mingi. Tozo la nandenge ba juriste ba ko échapper biso na maiwana parce que nous on ne maîtrise pas bien les droits. Nani à cause de la constant que le chef de l'État a sali haute trahison parce que même il au Parlement, il a pouvoir te le chef de l'État. Maintenant il y a cause la constant en tant que dans le domaine à droit, il maîtrise ça bien, soit dans le domaine à droit, il est le mieux placé à cause de la constant que le chef de l'État a sali haute trahison. Merci. Bateau bazan à droit. Il a constaté que notre chef de l'État a violé la Constitution. Oui, bien, le Congo, on a dit au moins, il na Congo, même mécanicien, ceux qui ont fait Félix Tshisekedi a commis mon droit. Mais oui, na Congo, Batutu baza ba ingénieur, Batutu baza ba juriste, Bamsou baza ba juriste préfabriqué. Alors, chef de l'État, bateau bakosa la conseil que nos chefs de l'État violé la Constitution, et ça juge la Cour constitutionnelle. Pendant nini juge la Cour constitutionnelle, il y a une juridiction yasuka capable de bako juger chef de l'État. Mais à part Cour constitutionnelle, aucun ne sous na Cour ni msous. Cour constitutionnelle, bangonde baza juridiction yasuka, o bako convoquer chef de l'État, ba juger pe ceux qui a sali haute trahison pe ba condamner. Ce qui est de marche, on a fait le barreau de Théodore Ngoy. Nalingo betela no ba Congolais histoire Théodore Ngoy Munke. Azalaka nani, asalani, azawapi, azosalani na kati ya République démocratique du Congo pour ba peuple congolais, ba téléspectateurs na biso ba bengi, ba lobi ba lingi ba yé, ba po ba tubele ba yé ba rapété. Bino quand même besoin dans le domaine politique, beaucoup en a connaissance, il y a monsieur Théodore Ngoy, o azali bongo pasteur na église, bon, j'oublie l'église. Merci. Au moni théâtre Théodore ba osala na Fayulu. Biso to benga ngo ba théâtre. Théodore Ngoyi aza kabilise. Au moni bato bazo fingsa ba komba ba passer. Kaka bato bangoyi mulunda ba passer. Babe malmal. Ba Corneille nang Jack. Toye tozu mususu abimi Théodore Ngoyi. Non, problème ezanine. Azana besoin ba Congolais pe baye baye. Il faut siko akende ko simba komba Félix Tshisekedi pour batuno soyeba que non un Théodore Ngoyi moko boya za la rappel quelque part. Mais toyebi ke bazo sala ba théâtre. Fayulu na Théodore Ngoyi bazo sala ba théâtre. Il y a lobby azana ya avocat, mutuno sa consulter aza problème na facilité, ba consulta qui est et pas ba juge en tant qu'avocat. Selon question na tuna na conférence de presse, il y a ko sala na ye Aza problème na facilité, Moutinho soit consulté, attends Fatchake consulté les lots, il n'a pas de problème, lui il est avocat. Est-ce que vous êtes ici dans le cadre Parlement debout, lorsque vous analysez cette réponse, vous vous sentez en haut, en tant que peuple congolais soit base, base de Makam. Merci papa. Problème mezzanine. Eza Théodore Ngoïté. Eza FCC nde baza na simana ye. Bango nde bazo tindike liboso na camarade na Fayulu. Nde bazo sala babiloko wana. Elo na koyebisa yo na jwe biso ke eza ba théâtre et puis eloko wana ekotikala koleka te. C'est du jamais vu au monde. Hollande, États-Unis lobby. Après déclaration Fayulu na ya Théodore Ngoyi. États-Unis ba lobby clair. Biso ba américain tozo soutenir Félix Tshisekedi na o etali lutte contre la corruption. Nyon son les FCC. Au mona ki ba ki na loi ya Minaku na Kisakata. De façon que ministre de justice abanda ko gérer justice na maboko na ye. Mais ba yebi déjà que non ba ko kanga mebele, je vous dis vrai. Parce que Kalamingi te ba dossier c'est la semaine tozo banda lundi okoyok ti to banda lundi ti samedi okoyoka combien bakangami. Webi que combien de dossiers ya mbongo FPI o bato FCC ba défi bazongi sakate mais za mbongo ya l'état Félix Tshisekedi asa lobi boy
na konfine na le passé te. Mais non, ouais, donc confiner dans le passé te. Yaza justice te. Yenda lobaki a confiné te en tant que président de la République. Mais justice va confiner même dossier en 1985. Justice va confiner. Très bien, chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes arrivés presque à la fin. Président Mandela, mon souka par rapport à l'émission Nabiso Lelo, on a des téléspectateurs, Nabiso, on a des Congolais, on a des pour le moment. Merci. Et le retour c'est un Congolais à Mokil Mobimba. Tout semble la pona Fachi, tout soutenir Fachi. Parce que Makambo a bien joué avec Fachi. Et quand la mingité, Fachi a payé la gratuité de l'enseignement. Na minute tozo c'est la payé les soins médicaux fêlés de 0 à 12 ans. C'est que moi nous avons mis de l'autre à 12 ans à aux soins médicaux fêlés. C'est ça ba idée au biso ba congolais toza nango. Félix Azamwa na mboka ayebi ba passe à ba congolais. Comment événement ça lobi na fikine. Depuis Congo ezala Zaïre tile lo Congo. Président de la République a même moi na policier. Moi na policier à 3 mois à zone la Fachi béton. Mais on est dans la campagne populisme, ça n'a rien à voir avec la vie à Congolais. Mais Kabila fait 18 ans. Atikali comme matin moi na soda. Président Pessa contact na yoso mutolinga contacter au Liban. Merci. Numéro nangeza plus 243 81 41 66 936. Président Mandela, Parlement debout, docteur Etienne Tshisekedi, 6 croisement Bokassa Kabamba. Oui, très chers internautes, avec beaucoup de plaisir. On a vu que Bolandi Bisso, pour comprendre Ndenge, président Mandela a expliqué la situation. Oh, et ça, les Congolais ne sont pas si. Non, Bazala pe Batou, le rôle de Binope Bossala déjà, mais Bolingate, Congo et Zalakakana, Katia Moto. Ceux qui ont CP na émission ndenge to sali yango ndenge ozolanda yango benga biso numéro na biso ça c'est ceux qui nzambe azongi te ngai na bino to kozala toujours wana on se retrouve tout juste merci Kota na joie d'être Ivan TV Kota s'abonner na yo ya Kota na joie d'être Ivan TV Kota ko sepela Kota na joie d'être Ivan TV Kota ko mona bakage ezali awa